Elle aurait ça dans bien, on soumis ça toi, bateau, va Kabila Bambongo, après ça peut pas garantir un il faut imaginer. Naya Gabi peut pas payer garantie. Tout. Naya Gabi. En même temps, on a tout balé quand on baloba. Belle vient, on est en famille, on va la famille na épée. Ok. Akosunga nani aotika nani. Pe na moment na bobi bien tourner ko otambola toke na journée a dépassé combien? Vraiment. Na journée be va dépasser combien? OK. C'est moi mité amabe. Bio kolinga kinini. Maintenant age na bio mi start de bozamba ko ça fait na chaîne eko tela bio mbongo. Si donc la place que bon obela après même si la ngope on a bossa na ba chaîne bio tela mbongo. Bango mi start wana belvia pesa ba mbongo ba garantie ndako. Mais lelo obino ne boza batali boso. Même bango mi start ba zaki bato pela ba kinana biwa belvi na semaine ata 3 fois. OK. Soki belvi asala rabino mabe. Soki bo vanda na biwa belvi botonga ka baninga. Soki bo sala ka batu su be mission te belvi futi mbongo po émission le kanate pona oluka kimia. O lelo bino tu bola mwana nyesu bo bosa na mabe ya belvi le kana. Zamba ofuta bino. Bala lobi ke libala bijou le kaka malonga bijou babala ka ya bino mabala ba mona te ya molili. Oh, na lobby est-ce que libala nyo soto ezaka ya gabi libala ba te libala ezaka ba niveau na ba niveau. Si. Bi on ati ya gabi soki libala neza niveau na ote ba otala pe ke ya gabi libala no yo latani. Bo ya gabi na ba feti boye ata eza libala religieux ya gabi ke na kana pantalon na ikuna chemise kuna boye na boye. Tangela nga feti nini ya libala ya comédien oya gabi ya na soirée. Te toke musika te. Tangela nga feti ya libala nini oya gabi ya na soirée. Alati pe na soirée ni baninga bataka maquillage ate modèle na yaki to na soirée. Toujours ya gabi ya kana pantalon jean. Azui moi nini chez polo moko boya alati ata bino moko. Ata bino moko. Yango sala ke babenge na mabala. Ya major azaki wana ti. Otana minyati oni alata likolo. OK. Ya gabi au finga ka belvi moto yo apesa mbongo ngamoko témoin pourtant bato balobaka ke obeta lisolo va beta lisolo te ya gabi to yo ya biwa belvi pona yo zo mbongo ngape na zaki wana mbongo nini ya gabi saela batu bisusu ba émission même ata sila oya gabi de lo kumisa sila ya gabi saela sila émission ya mabe OK asalela émission mabe ayabo muta pesa mbongo po ya boma émission eza belvi est-ce boye ba tila Thérèse Kabwa na belvi te problème oza wani yo ba émission na ndako ba ke po akena ko tourner pas sila ba ke no tourner sila te yo ba émission na ndako yo sa belvi bela bi OK zoa 500 ngo no baxelo 300 comme ça ina ndambo yo za nango mutu 300 mutu abe baxelo za nyongo te komisa ngo nyongo benga ba peso da 500 ba peso 500 na bien pourquoi lo ba vérité pété pourquoi lo ba vérité te boani te mama ben puis ya gabi lo ba ngo peti ya gabi tellement le ba yango ya gabi ya pena boya ayisa belvi na otiko boma ekunati émission na okota onka siko le fait c'est que ya gabi tika makambo émission ngo esa combien pour la futa belvi abimisa $150 futa ya gabi po ya gabi côté émission wana te OK nana yeba yango bato bayeba yango ya gabi so na kosi leka no loba OK po jour ngo na kati kuna naza même na ba vidéo nango naza nango OK tababla so total kaka ke bela lingara te mais na kita oyo mama bela so lingara ta zate exactement OK to loba kina Marie Jeanne totie bolobi vérité biso pe to na vérité bo kimi nango biso pe to kimi nango boye ya gabi silama oza mukolo. Voilà, bonjour bonsoir maman Thérèse alobi soki mwana mukie a manqué mukolo il faut ba mikolo nyonso basangana ba betaye. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à sortie médiatique wana? Là elle a parlé de Davina. Mutali boso ba no betela mwana ye. Mutali boso so ba no sa bongo. Mutali boso ba banda na mwana na ye. Mabani na dati, bazuye moko mwana na ye moko. Bazuye mwana dati mwana dati kambala. Et puis bazuye moko mwana Thérèse. Na ba bien kamba solo. Mwana était à vendre la TV ça la sortie médiatique. Pour la 7e bagarre. Mwana na finga ya Prince Luamba. Oui, une émission on a kaka, une émission on a clashé sur Bella, Sarato là, 7e. Abanda mutali boso abanda na Prince. Tout ce qu'on a to compte na famille Prince, to zi bana bandeko na ye. Na Sabina bakokani. Toyeka na Sarato là. Yango na lobi, po bana ya Prince bana mike. Toyeka na Sarato là nani. Tozi jeune fille à Sarato là, est-ce qu'elle a la foi à Sabrina wana? Et puis est-ce qu'on a pas la 7e bagarre?
Moi, Thérèse à lobby. Même Babi qui est au 7e an, tout ça, TV. 7e an, Missab. Est-ce que votre formation va apprendre? Moto a fini. Moto a bisé na botka. Yebi. Parce que abano kenda kwa 7e. Na maman ne ba ke ça le lombo pas 7e baga ko lia ko mela. Ayebi ke ba na 7e baga so osali ba na 7e baga ya okanta ko ba na maboka mana poto menjo ka baga na Kinshasa. Suko tota musa tota misa Sabrine lo makaso ka mbabeti mbata. Hein? Moi, na tete. Oui, to télémisi ye, a télémi wana vandi, to si ba na 7e baga to tie. Akota pa vanda wat. Bango ba lima télémi na Davina ke Davina c'est poli a manqué. Moi na 7e baga, bango ba lobi ke Davina loba ke na vie silasi abota ka te ba ila biso ba vidéo. Ngana bimisela bango vidéo oyo. Moi na ya Thérèse alobi ke belle vie. Ata moi na li chomba za na été. La TV. Eza. Ngana nango. Ngana nango téléphone na 4 ans puis abino ça. John Mikebi, en tout cas, on va prendre le temps pour prendre cette vidéo et puis on va vous retrouver juste après pour la suite et également la fin de cette vidéo. Ngana la vidéo. Tolanda. Et quand tu as peta to bosaninga. Malo pangu mama mkolo wana pito. Asana mupali na ye. Voilà. Mama mkolo wana na bana na ye kitoko lo wa ngabo. Na hata kitoko wana so papa kitoko suki na kitoko bilama na kitoko. OK. Bino siko ba mikie wana. Boko so taba fetus te na mamuna bino. Boko so taba fetus. OK. Fetus c'est moi ali chombe. Nakata ni. Voilà. Na français. Na yebi. Obinga sona loko aya tete no kanga mnono silama. Moi impoli numéro 0 loko moi nezate. Ya so vanda so obligé Davina fa le canter va senga pardon. Muta ko senga pardon makasi moi na it. Ba ila biso vidéo oyo Davina loba ke sila ko bota te. Mais ya lobi ngo na TV ya ko mutu ta monyango. Impolite sa moi ne wada ya monyango te. Mais peut-être peu am sou mona sali comme yam aibi na ete que encourager la TV alors moi abi soki moi na ya ki la sortie médiatique. Pour 7e bagarre a fini moi na ye. Imagine-toi un peu. Imagine-toi un peu. Encouragez-moi na fini 7e bagarre. Pour 7e bagarre tane comme moi na ye. OK what? Mais ba ko mo 7e la maman. Ah! Ce que ya Davina senga pardon. Davina senga pardon papa o ya nini? Davina lobi na tete ke yobi mana Ernest Tumba. To Davina lobi na ke yobi mana na mutuboy. Wa mère. Davina lobi na lorote? Mana Ernest. Oui. Davina tikali ko tangele mabunga na sana nini ta? Polo ba nini ke yaya maboke aye go seleke maboke senga yaya maboke pardon. Yaya maboke. Est-ce que sortie médiatique comme Davina à Salaki ezaki par rapport à Bamboto ya pesa qui va essayer de Panama. Faut moi na maman moko baza sans réflexion, sans raisonnement. On va bloquer mo ba boba terre à terre. Solo. Sur la terre à terre. Si, parce que solo ba ke sortie médiatique ko Bamboto oyo maman na bango pesa qui va tourner pousser Davina ça ba sortie médiatique allo ba ke bien silence ça con, ça pour rien ça boy. Ça n'a rien à voir dans ma cambouana. Davina, ça lui sortie médiatique, c'est normal. Davina, le bino ma mélomane. Elle a dit pas que non, yo silas, non. To ye kumani, to yo ya tete, alors bibongote. Abi bino ma mélomane. Je rentrais, je peux faire la provision de la maison, bien que dans la place, tant au salon, on pour d'un papa salaka. Parce que moi, si je suis bon, je vais combattre. Son ma bolon, on a bino. S'il vous plaît, bande de téléspectateurs, au fin belle vie. S'il vous plaît, bon, la tête qui est dans tournage, moi, quand tu as provision à moi. Hein? C'est pas pour rien, bon, on a des vidéos dans la. Dans les caméras, na kota ngo makasi po nde bomona nga na ba film na liaka ya mukiete. Après je dis pas ça pour que so pende ni non. Merci pour que ni. Bo luka bo jalouser bo sala pour beaucoup capter déjà atana lobaki c'est l'évidence et que on est très bien payé chez Bella et que Bella est une grande société batamaye les boyebi déjà que Ndenge Bella elle produit tout le temps c'est une société où ils ont classé parmi les grandes sociétés na Congo.
Bellevue TV. Ceux qui babengi ote na 2 films ou 3 au côté un n'est pas Bellevue pour babengi ote. Na côté un te pour cacher ya moi encore déjà ça linga provision ce ko un voilà. Il y a les comme na côté te ndeti nga par exemple et puis problème en bon on a ça na ngote. Na ngote. Non même pas c'est pas ça mais voilà bon on famille bota net aux bato bozovanda fanatique oyo bozalaka à chaque fois bato bafingaka Bellevue makolo poussière bato bafingaka mwana mwasi wana boye oyebi combien de personnes badépendaka epa mwana mwasi wana yebisanga mabe nino beli oyo Davina alobaki wana mais pas Bellevue entreprise en tout cas et Gérard Batebé nazoyebisa yo toza na bato ebele bakomede bakufa batika bana bango yaya soki toyebi te banolanda Bellevue bana osala ndenge akendaka ndenge bafamille na bayaka pa Bellevue totyaka caméra ya mokili ekanga monoko baofinga su Bellevue te parce que bible elobi pesa na gauche droite eyeba te droite epesi gauche eyeba na oyebisa yo ozomona eza na makambo mosusu Bellevue asalaka biso bato tozwa yango matema ma eloko tokobomba ngo te totyango na écran Bellevue akende opesa bamama ya nini ya sebeko lisala akende Paris makina no epo bamama wana na décembre na fondation basala ngo na motema ne bolama na motema na ye te motema na ye ozomona akeba mama veve wana akende poto mabina okende te fo mama veve wana balia akeba mama na bo apesi eloko bongo ye kuta boyi to insister ka mama te photo cha caméra mama na kutu ndabaki abite fo filma caméra po mama wana ye boyi mama na abite mama pasteur wana mwasa pasteur kondo wa kondo alobi te abitika bana bazwa image po eloko osali olesi biso tosatandaki nango te mama Bellevue aleka kala bana combien de temps bakunda mama Bellevue na sa mabele esa kenda kala ba mwana azolesa wana bamama na o mwana azopesa biloko est ce que baza bana oyo mama na bota bon mtema malomba bota mwana ngo siko bino moto abongo vraiment ya tete yo kokomatra moto abongo mpo ozala mwana no mpo oloba nini ke ça fait pitié ntango boloba makambo ya ke Davina aza milliardaire millionnaire tout ça namoni tete à répondre bino abi un millionnaire ou bien une millionnaire est-ce que akoleka aza kizengi aza zoba ya mama aza maki zengi nga na bengi ya tete zoba comment yo koyi kokota na polémique na bebe ya Davina tandis que yo na Davina ba na problème te Davina soki alobi aza milliardaire ou millionnaire esue wapi abi bokumisa ye trop esue wapi tokumisa makambo tozomona ti oh mwana nene Davina différence ayi na neti mwana 26 ans Davina 27 ans mais makambo Davina ça nango mwana za nango te mwana ba santé 3 fois 4e voisin yango aza nango ya munene otamba kapela wana mwana ba zwake na tirbo Davina balala ke na tirbo te mwana mobali non lo mwana mwasi OK mwana Sabrina wana ba fana Sabrina na Davina ba ndenge moko mwana sa mwana sonit kene ne fomi tuna na bakwandungu wana nga na sala ne fomi kene na bakwandungu ngam na banolo baninga boza oza mwana mabe ozotsa mama na osoni osolane boye na lo bane boye ba madeso pembe bazoya poka mabele mela mwana wana ba madeso pembe bazoya komela aubergine baliyebo bazoya komela wana na efomi na yebisa banga be osala soni ozotsa mama bino soni tande bakomelo ya bwe kuiti oko ya fini ebo akimi tati na niveau bongo basaleni bayo simbela mabele ko ya fini pio akimi mwana tete na oye biso nzamba lona te mwana zanga tata na ngande na zanga ye après tout ba conseil au PC na changer te na oye biso mwana soni nga na loba nonga na sane fomi mwana soni siko tata la soni ya ye mama yango eza soni ya mwana Davina na mama Davina sa mabele sala soni lokwa Teresa te na tanga makombo na sala soni lokwa yete
Maman Davina za sama bele masa atambola na soni te loka maman na mukolo. Maman na encourager moi na ndenga fingimbe ndenga lobaki ya belle. Ka kuna na langa ngote. Maman rapporte ça na bi. Mais bino mokanga mika kai ndemo na eteka lobaki ke belle vie na beto mbata mais na kati wana loba makambo ebele nga. Na saka na tisuka ma. Ya tanga lekasi na loba no nanu. Moi so passe lo mazani na ndaku. Sabrina yo kokana moi c'est mi gérer comme maman. Mais alors charger bino pe trop hein. Na ba en tout cas je sali yam si yamba passant. Ati yam si yamba na 4 en tout cas rose la jamais moi si yam c'est tout ça yam ça bala. Zela. Alors kana ki makangu. Zela bano. To vanta ma to vanti fâché kalombo. To vanti yam si yamba mobile bopona na. Ça chouette. Yo mo singa na mobile ngana ça chouette yo. Yo pas mobile. Otala ma yambe boy. Otala Ernest to vanti Ernest Tumba. Mobile nani? Ya linga wanga nango. Ya loba yemsi. Ta yebi neni yemsa na futela kuna. Ah bien. Alobi le mission ana. Na yebi ete. Na répondre na fula na ke van nini na pesa mbongo na ke futela na ndako place futela kakuna. Ayebi ndenge nini? OK. On met des journalistes abimisi est trop primaire terre à terre. Abimi somba moko de jamais vu. Maman wana. Yo lobe oyebi mutu te. Na yebi ete na yebi groupe asala te. Bombo abimisa ba nebele me mutu loko ye wana zwata na tête. Oyebi ndeni. OK. Yo mutu bosorola na yete oyebi ya msiyambe ndenge nini. Oyebi ndenge nini ke ya msiyamba afutela kana futela na lemba kuna kota lobi tsoki chungumuka soki nini na ebite bakota ngote no kende saka no kendo ne ya to fandi boyanga na lobi na ebi ya prince te après na ekolo bakena na ebi prince wana na ebi ndaku na vanda na suka mboka to ndo salinga na très bien ngane to ndo si ya yebi ya mbete na yams bano sandeni ya yebi yambe te abi ndenge nini ke yambe afu abanova na kuna ya yebi yambe te ma yebi pale ayebi pale yambe ndeni en plus ça vient ba précision hein bimisa na ngo bimisa mama soni oyo omike ba yambe wana so ba yaki bana moko mabembe ba tuta baleka vano kima Ameka était ayev na boy ba yambe ba tala ba biote sote mais on peut ça mais sote wali dusu mais anga momi bo anoki mapani ako so ete excuse ba ligne yambe te yamba yaka ba kokote ako lia kokote tete ya so la comparaison lobi to so ka Micheline ba yamba to kufa molima ya Micheline va epe mana kimia to zi Micheline na to tie photo Micheline to zi photo avec tete to tie ta Micheline bi ke yamba to kufa ya tata mwasi na mekata amona jeune non no no ko mekate Micheline wana oyo to kufa oyo ko mekate wana mwasi tata mwasi yenda kuma loka mama yamsi responsable yambe yalo bike yamba tia fota mama na yamsa bisa fota mama na ebwa no ngolo bavandi sie na pembe ne ka wana za valeur moi ya mama ya ba yamsi yambe ta ata valeur moi sa yambe azana eta kitoko nini ya zana ngo wana kingo sembwa mielo kwa immeuble ya Sozacom bangba kata na gilet siko batoma tala mama silama na loba na yo meka ko kiwala kingo mwambe wapi to benga ba 7e bagaba kingo mwambe to benga kingo mwambe ye mona mama soni responsable ya mama aza ko prier mwana na ya teva bike mwana osenga Davina akosenga pardon te e bongo Davina va na kita senga nani sila uka pardon akosenge pardon te Davina benga ke zoba za mazoba ya solo bikolo nyoso basangela mwana oyo asali mabe baba ndako beta mwana na ye ko soni eno ye moko mama mwana moko na za soni OK Teresa moi ça soni nde mwana ne baza bata soni très bien ozomona ti soni ye moko asali tala mpe soni atanga mpe alobi ye natanga mibali ya kitoko akeka na mibali ne
ata nka mibali na ye abandi abi nani abandi abi tala nini oyo ta mibali ya kitoko nani fendi mobali kitoko yaya omo ndenge esalaka okoyoka moto nzoka fendi palia yo ta ye moto azomibimisa rais asali fendi asali kasabi fendi mobali na ye ti na rais mibali na ye moko alobi yango na émission na yoki yango te boko apiki mobali mpe ezala nango tovanda bisoka na pale moko tout ça yo finga yambe yo kokana yambe mibali oyo bazwa ya sanitaire bakokai na yambe voilà Bianca Sanga tuka otomboki moto basala maboko abeli bien te suka kembaka boye Lexi alors moto basala maboko mabeli bien te mobali akemba makasi bongo Bianca Sanga yo bivo na PD avec Galaxy PD azona akata na baforme nyonso tala silama na oloba no yete obinga tala naza boye kitana okanda na bien bongo Zouma paleki na TV. En tout cas, il faut quand même le dire, Naroba toujours ceux qui parti mon corps à toucher en tout cas comme mon message au bela. À sa famille bote mo bibabi boza bembesi bo comprendre mabolo baté na télévision. Tant beaucoup ça que Davina ana mapangu bino mobiki ana carnet de loyer ça pour na bat oyo baba locataire. Je ne sais pas est-ce que ça les gens ça comprend maman lobi ou pas. Est-ce que c'est vrai Davina aujourd'hui qu'on confirme que Davina a mapangu dans la Jeep tout ça. Parce que bon mais si bon comprendre kobana na mama kino tina suka mwana suka zalio mwana suka famille bota. Est-ce que Zouma maele? Hein? Zouma za maele. Tablo kolo. Est-ce que Zouma maele? Zouma. Na okelo souci. Zouma na okelo mawa. Okelo mawa. Na longo no Bellevue na Bellevue na makambo nazo msana Zouma vanta mwasi no vanta Davina mwasi nani Zouma ta mwasi na ocha Davina mwasi nani wana mwasi aloka joa kiker Zouma amukusi awo Zouma mwasi na aloka joa kiker Zouma yo moko nanu oyebi kozwa soin bana te ozolesa bana no fufu elala na dendon ozolesa bana poso mwana azokoka kolia ata leka ye te okosombela mwana ata fanta te ozoprefere moto opréféré alalisa fufu elala olobi na ntango kosombela mwana poso ebenda sante na age ya mwana moke ekopesa mwana kibeka to eza kopesa mwana ozomona wana ya po besa mwana kibeka to pesa mwana santé obike Zouma mayele te Zouma azoba est-ce que Davina tia yaki est-ce que Davina yaki na cahier de loyer ay na cahier de loyer te Davina yaki na facture à SNEL Davina yaki na facture elle sera propriétaire ya lopango très bien talesika mutu munene azo comprendre te. Et tu as une confusion. Comment on carnet de loyer na facture des choses différentes. Et des choses différentes. Cahier de loyer yango ya prince ayaki nango. Ozomona. Yango de cahier de loyer ya prince ayaki nango. Alakisi bango. Na futa ndako. Ayaki nango. Wana cahier de loyer ya prince. Mais Davina, elle a mené sa facture. Elle a amené sa facture. Oui. Ozomona aina facture bango bayaki na nini bango bayina nini alors que sur le pan mo boye ba sisa mote ba tolobela ngo mwasi man pan mo ezoninga tekama po ba si nga za ba commissionnaire ba nga ba somba le pan na sitas ngana ba le pan so le pan oh nga na za ba commissionnaire ba nga ba somba le pan na sitas bien na ngam do sa makambo wana le pan ba vie silas ya sitas ba oteka nga na suks nango le pan na bango ya sitas ba oteka ngo bien na nga commissionnaire
abilanga petit place balance tosala lupango wana eza afi yanga asala théâtre ta kutu kombo na ye boye nga bia afa wa mutu boye Yozefa là. Nga azwaka information na source Madame kena basi kasi na basi ba tolongoli Belleville tolongoli na mama Bella tolongoli Bella nazwi Ixi Peshanga eso nazwi nani oyo Peshanga contre Ixi ça va akoma filme ne bien nazwi Dinana ça va dans le bon soki eza écriture na ye ça va sope akomelaki moto akomelaki bravo akomelaki bafilme bien esili nazwi Cardozo oui Cardozo bakoma bien et nazwi président écoute bina ba mibali to bina basi to comme na basi na basi esili hein nazwi Mimi Kabeya bakoma tala ba film ne pe trop nalanda pe Mimi Kabeya koma bien bandeko pe SB bakoma kati bana bandeko SB na akomaka akomaka te na akomaka kuna ekumani Zuma Tendresse onani ye moko akoma mokolo nani sila ya lune abeda shu mutu akomaka kuna abeda shu ya lule eme ya lule komeza abeda shu bonne information ya lule Si le Congolais sera brave pour dire non à la procrastination, ça sera pour eux un bel exemple d'avancée pour la République démocratique du Congo, justement pour débuter avec ces bons messages pour la République démocratique du Congo. Merci à vous tous de rejoindre GMA Belle Télévision pour le compte de ce nouveau animant, cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain Goma, la merveille de la presse congolaise. Vous nous suivez à Kinshasa, Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Je vous dis merci infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez, surtout la plus belle des manières que vous nous propulsez, c'est d'avoir le temps de commenter pour suggérer toutes nos émissions que nous faisons. Question de bien pouvoir comprendre la manière dont vous voulez que nous soyons. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête vie, surtout qui nous préserve de garder toujours la bonne santé. Un grand merci à Exode Mikebi, un grand merci aussi à Jemima Ibé, le gros bébé de la presse, surtout sincères condoléances à toute la famille pour la disparition de votre papa qui a rendu l'âme à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Surtout un grand merci aussi à l'assistance du coach Prince Luamba, un grand merci aussi à l'assistance de Dipina, un grand merci à l'assistance de notre ami journaliste Aris Sapou et surtout on est ensemble. Surtout pour vous informer aujourd'hui, je suis ravi de partager ce beau plateau avec Bianca Zangamon, en tout cas famille Libota, avec lui qu'on aura le temps de parler sur les actualités. Bonjour et bienvenue. Bianca Zanga. Onga. Ngate. Ongai ngate. Oiza ngate. Ngate kana ndako. Ntsena pala. Ongate. Ah nzambe. Aba souci. Atovandi na yo vraiment. Ba tuko kakoya. Ah ngai Seigneur vina ngai nzambe. Merci beaucoup famille Bota oye. Osiko ngai. Ah ngai. Famille Bota oye. Ma vie vraiment sentiment est belé famille Bota en tout cas.
tomona kaka ye moko poutine de l'écriture maman alongolaka biso souci maman asala biso vraiment tozalaka toujours na sai belle vie télévision maman morotie maman Raigochou poutine de l'écriture babi sayo mama bakozala te bakotalama te sans kotia na miniature bakotekama te mpo bango bazala il faut kafa batia nde na baminiature vraiment merci beaucoup na bandeko tout balingaka biso vraiment libange koya na nsima parce que mambo ezali mabanga na nsima basante ndeni oui tous pepele vraiment ya mbetolo nzambe alola azobomba azobatela ça va et bato na hôpital pe ça va vraiment hôpital pe ça évolue ça va vraiment donc par la grâce parce qu'on a longo ande na koma hôpital est-ce que na ba 5 ou 3 jours à cause année libanda non ça non faut un mois est-ce que famille bota ba soutenir yo obi bien que famille bota biso awa mutu pasi ezalaka te famille bota tolelaka te famille bota même morale donc en tout cas nzambe alola pambola bi. Voilà, un grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. On est avec Bianca Zanga sur ce très beau plateau pour parler des actualités. Et je profite également pour dire un grand merci à Joël Matin, le garçon capable, Motomoro bien. Un grand merci à Jonathan Omar Grand Lion. Un grand merci à mon ami Louange Cassidon Djanzi, un Canadien depuis au Congo. Un grand merci aussi à mon vieux aussi du côté du Canada. Et pour parler des actualités, toujours avec Bianca Zanga, c'est vraiment une très belle corrigion au Kabolara Plateau pour tout Kabolara Actualité. Bianca Zanga, déjà sur Belle Vie TV, 3e épisode, il y a un film de Assimé. Comment ça évolue déjà par rapport à Ndenge Omoun et la Monde Mambo et Tambola dans la Belle Vie TV. Ma classe matin. Au blog, il faut ça bleu, blanc, mon corps. Belle Vie Kandi. Ah oui, maman, on a ça Ndenge, Belle Vie. Attends, on a pas surprise, moi, c'est le rabatou. Au bout d'un moment, on a un uniforme. Est-ce qu'on a raisonné, on a dit, Belle Vie, papa Luca prof. Pierron Dombas teacher. Zoa siko coach da Costa. Ah, Poutine de l'électricité, bravo. Incroyable. Ah, bravo. Maman sana a faim. Y'en a baki soki papa na biso titenge sana. Soka sana bomoy. Azo reconnaître valeur à Belle Vie. Très bien. Parce que ba innovation moi na moi sana yaka nango, yo momo mi vando mitalobite et loko yo ata ba vie golette na Nigeria ba cause une inspiration Belle Vie za nango te. Ata ba poésie lombe ba papa masumba comment na ba film ba sala ba film total ba dialogue contre sans souci. Mais te on se mo baksa. Belle Vie ina innovation sika. O ata ba pays mususu na quotité. Alekine bango te mais ayika na ba innovation. Ayika teleki bango te bango baza ba papa na ye. Ozomona mais na écriture bango moto ba vanda ba tali papa masumu président lombe président kala ba président na tout wana temps ba vanda ba otala ba bino non cette femme a mérité. A mérité. Très bien. Elle mérite. Au côté la papa Luca, Belle Vie est prophète exact et simbi casting et loba. Casting est sur la film, personnage à Moutou, na casting est balani. Tout ça. Si comme Mouta Bongo Zuma. Zuma. Non, regarde. Ozomona. Tala si comment Mouta Ofanda, Ofanda otali ba qualité Belle Vie. Otali moi ça la film, mais on ça le meilleur na ye. Allah qui s'abattu non. Film est en bolarana boye. Au tourner film au PC au sein du casting na histoire à filmer na personnage na boula otala même ceux dans Windows du chomona au fongoli otala très bien ozomona na vandi siko na vandi Nathalie bonota la Belle Vie na otala Nathalie Davina kuna pesa cours anglais Nathalie Pop Pierron Dombasi teacher Nathalie Gesho ngange on ba biloko abofuza la Belle Vie. Inspiration au faut à Belle Vie. Donc Belle Vie ou rien. Non loba na yo. Non ye biso do Belle Vie malenga za bongo. Na moni casting mo na kokocha na mutu. Est-ce que abendi bilili fait déjà que ndenge ba no tchatcha déjà na ba film ba TV na niveau ba Nigeria tout ça ba souda. Déjà
déjà eloko ezobomanga yango na bisi Davina bapesanga cours anglais parce que tosololi déjà na lule doti alobi oui bafilme babelvi faut comme oleka kuna parce que aotala basala casting basala featuring na belvi na filme na bisi madame Davina Apwa Davina c'est ce que l'anglais au salon rôle nous jouer. What is your name? What is your name? My name is Bianca. Is Bianca. Ah, jamais, Belvi Kandi. Poutine et les critiques. Ok. Eh, on sentit que moi aussi, on travaille dur pour le cannibale. Osomona. Tu as vu que Belvi a ma casse. Si tout ma fille Belvi depuis 2015 jusqu'à présent, elle est toujours. Nibal peut pas bosser dire les lots où vous avez reconnaissance dans mon bazar. C'est bazar. Ah. Bianca, na belé ya scénariste bana Congo yo zo boya tam tumorade. Na biloko wana tant presque lomba na koma. Ah. Jerry Kobetox. Ya Fioti Ngoma. What's that? Président Modero. What's that? Parce que même ma président Modero aussi là comment est-ce qu'on commence soutien. Tema koma yo otangelo te. Il y a un temps que le bateau, on va comment film qui tourne à la peine à CP là. Très bien. Non, tu as sonné. À part ça, Belvi TV, 3e épisode déjà, est-ce que côté ma vie, est-ce que ça évolue? Parce que bien que tout est bien. Parce que ma vie, tout va bien, tout va vraiment dans les bons. Ma commentaire, ma paix, bazo checker, ma commenter. Normal, normal. En tout cas, félicitations à BBC Mpoyi. Alors vraiment le mot, bien film les autres côté total, bana tongo tola bana poko tola mukapé na tongo boata 50 kamba la moko. Effectivement, donc ils a un petit problème na Bellard quoi. En tout cas, tu continues toujours à consommer film na biso vraiment toza wana biso toza no stress famille bota belve lambara asepetara biso asepetara monde entier donc en tout cas aimer partager commenter liker na Bellard et ça là vraiment bien. Le 4e épisode hein. Le 4e épisode voilà. Voilà, merci beaucoup à vous tous mesdames et messieurs en tout cas, c'est pour nous un grand plaisir de savoir que Belvi TV évolue très bien avec des films déjà qui évoluent chaque semaine, chaque jour il y a vraiment de nouveaux films, des nouveaux épisodes qui entrent et c'est pour moi un grand plaisir de passer ces beaux messages. En tout cas, allez-y consulter Belvi TV, vous ne serez pas déçus. Bianca Zanga, Nabara, une chose, lorsqu'une partie des corps est touchée, c'est également le corps tout entier qui est touché. C'est-à-dire que si Simbi Mora, famille Bota en tout cas, Simbi, famille Bota mobile en fait. C'est si. Affaire de Vina à quoi, si la vie salou, ou si le lot aussi la tique, je ne sais pas. Interprétation de la bandenge est belle toujours. Namoni, maman Thérèse Alobi, ce qui, moi, n'a moukié, a manqué mon colo. Il faut que mes coloniaux soient sangana. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à la sortie médiatique là, elle a parlé de Davina. Moutali boso va nous mettre dans moi naïe. Moutali boso so mano sa bongo. Moutali boso ba banda na mwana na ye. Mabani na dati, bazuye moko mwana na ye moko. Bazuye mwana dati. Dati mwana dati kambala. Et puis bazuye moko mwana Thérèse. Na ba bien kamba solo. Mwana était à banda la teba ça la sortie médiatique. Pour la 7e bagarre. Hein? Moi, on a finga ya Prince Luamba. Oui, une émission, on a kaka, une émission, on a clashé sur Bella, Sarato, là, 7e. Abandon, on a dit, bosso, abandon, on a Prince. Tout ce qu'on a, tout compte na famille Prince, tout ce ban na bande qu'on a eu. Na Sabrina Bakokani. Toyeka na Sarato, là, yango na lobi, po ban na Prince, badon Mickey. Toyeka na Sarato, là, nan. Toute jeune fille à Sarato là, est-ce qu'elle a la foi à Sabrina wana? Et puis est-ce qu'on a pas la 7e bagarre? Moi na Thérèse à lobby. Même pas que 7e on a bana tout ça TV. 7e bana misabi. Ni bala ba. C'est une information on va apprendre. Moto a fini, moto a bi 7e ba. Yebi. Parce que abana kenda ko 7e. Na maman ne ba ko ça le lombo pas 7e bagarre ko lia ko mela. Ayebi ke bana 7e bagarre so otali bana 7e bagarre ya okanisa loka bana maboka mana poto menzoka bakala Kinshasa. Soko tota misa Sabrina lo makasi oka babeti mbata.
Mwana matete. Oui, totelemisi ye, atelemi wana vandi, tosiba na 7e bagarre totie. Akota pa vanda wapi. Bango balingi batelemela Davina ke Davina aza impoli a manke. Mwana 7e bagarre, bango balobi ke Davina lobake na vie silasi abotaka te bayela biso ba video. Ngana bimisela bango video oyo mwana ya Thérèse alobi ke belle vie. Ata mwana li chomba za na ete. Na TV. Eza. Ngana nango. Ngana nango na téléphone na 4 ans pia bino eza. John Mikebi, en tout cas, on va prendre le temps pour prendre cette vidéo et puis on va vous retrouver juste après pour la suite et également la fin de cette vidéo. Tolanda. Retour sur ce très beau plateau, mesdames et messieurs. En tout cas, la télévision, c'est pas la radio. On est droit où on est quand même censé bien pouvoir vous transmettre tout ce que nous disons sur ce très beau plateau à travers les images. Tolandi, vidéo, Tomoni, où est-ce réel? Bien que vous commentez la vidéo. Obinga sona loko aya tete no kanga mnono silama mwana impoli numéro 0 loko mwana nzate ya zo vanda zo obligé Davina fa le kanté va senga pardon muta ko senga pardon makasi na mwana iti ba ila biso vidéo oyo Davina loba ke sila ko bota te mais ya lobi ngo na TV ya ko mutu ta monyango impolité sa mwana wana ya monyango te mais peut-être peu am su mwana sali kamunyam aibi na ete que encourager la TV alors moi abi soki moi na yaki la sortie médiatique pour 7e bagarre a fini moi na imagine-toi un peu imagine-toi un peu encourager moi na nga fini 7e bagarre pour 7e bagarre tane komba moi na toke wapi mais ba pour mon 7e bagarre maman ce qu'il y a Davina senga pardon Davina senga pardon papa ou ya nini piken Davina lobi na tete ke yo bimana Ernest Tumba. Donc Davina lobine ke yo bimana na mutuboy. Wa mère. Davina lobine lorote. Bonne Ernest. Oui. Davina tikali ko tangele mabunga na sana nini ta? Pour le banini ke yaya maboke aye comme ça que maboke senga yaya maboke pardon. Yaya maboke. Est-ce que sortie médiatique comme Davina à Salaki ezaki par rapport à Bamboto ya pesa qui va essayer de Panama. Faut moi na maman moko bazar sans réflexion, sans raisonnement. On va bloquer mo ba boba terre à terre. Solo. Sur la terre à terre. Si, parce que solo ba ke sortie médiatique o Bamboto oyo maman na bango pesa qui va tourner pousser Davina ça ba sortie médiatique alo ba ke bien sila ça za con, aza bori, aza boy. Ça n'a rien à voir avec Makambouana. Davina, ça lui sortie médiatique, c'est normal. Davina, le bino ma mélomane. Elle a dit pas que non, yo silas, non. To ye kumani, to yo ya tete, alors bibongote. Abi bino ma mélomane. Parce que vous avez des fanatiques. À chaque fois, vous avez fini à belle vie, vous avez poussière, vous avez fini à moi, soana boye. Vous avez combien de personnes ne dépendront pas moi, soana. Yebisanga ma beni no belle o Davina lobaki wana mais pas belle entreprise en tout cas Gérard Batebele nazo yebisa yo toza na Batebele ba comédie ba kufa batika bana bango yaya suto bitu banolana belle ba no sala nenga kenda kanenge ba famille na ba yaka pa belle vie to tsaka caméra ya mokile kanga munoko ba finga su belle vie parce que Bible lobi pesa na gauche droite yebate droite c'est si gauche yebate non yebisa yo Osomona, eza na makambo su belva sala ka biso batozo ngo matema meloko to ko bomba ngote. To tiango écran. Belva ke no pesa ba mama ya ni ya Sebeko lisala. OK de Paris makina no et puis ba mama wana na décembre. Na fondation ba sala ngana motema ni bola. Na motema na ye te, motema na ye. Osomona, akeba mama ve wana. OK ne poto mabina OK na te fa mama ve wana balia. Akiba maman na bo apesi et donc bongo yekuta boyi tu insister ka maman te photo cha caméra maman na kutumba ba kabite pour filmer caméra pour bozo bina ye mo na maman wana ye boyi maman na bité maman pasteur wana moi ça pasteur kondo wa kondo alobité tika bazo ba image abitika bana bazo image po loko sali o lesi biso to satanda ki na ngote maman Belleville le kakala pendant combien de temps bakunda maman Belleville na sama belle ça kenda kala au moins nazo lesa wana ba maman na au moins nazo pesa biloko est-ce que baza bana oyo maman na bota bon mtia malamba bota mwana ngwa
siko bino moto abongo vraiment ya tete yo ko combattre moto abongo pour ça moi na pas solo banini ke ça fait pitié tant bolo ba mambuya que Davina milliardaire millionnaire tout ça à mon tete à répondre binobi un millionnaire ou bien une millionnaire est-ce que aroleka aza kizengi aza zoba ya mama aza maki zengi nga na bengi ya tete zoba comment yo ko kota na polémique na bebe ya Davina tandis que na Davina ba na problème te Davina so ka lobe aza milliardaire ou millionnaire et sué wapi abi beaucoup mais ça est trop et sué wapi donc comme ça makambo tozo monati oh moi na nena Davina différence a ina net moi na 26 ans Davina 27 ans. Mais ma commande a fini ça dans moi nazana. Ngote moi ne ba santé 3 fois. 4e voisin mi yango azana ngo ya munene na otamba tamba kapela wana. Moi ne ba zwa na tirmo da vina bazala ke na tirmo te. Voilà mobile. Non lo moi na mwasi. OK. Moi ne Sabrina wana ba fa na Sabrina na Davina ba ndenge moko. Moi ne sa moi na sonit. Kene ne fomi tuna na ba kwandungu wana. Nga na sala ne fomi kene na ba kwandungu. Ngam na banolo baninga bosa oza mwana mabe ozotsa mama na osoni osola ne boye na lo bane boye ba madeso pembe bazoya poka mabele mela mwana wana ba madeso pembe bazoya komela aubergine baliyebo bazoya komela wana na efomi na yemsa banga be osala soni ozotsa mama bino soni tande ba komelo ya bo kuiti oko ya fini ebo akimi tati na niveau bongo basaleni bayo simbe na mabele ko ya fini pio akimi mwana tete moi na oye biso nzamba lola te mwana zanga tata ngande na zanga ye après tout ba conseil au PC na changer te ndenga oye biso mwana soni nga na loba ndonga na sane fomi mwana soni siko tota la soni ya ye mama yango eza soni ya mwana Davina na tatanga makombo na sa soni lokwa yete Maman Davina za sama bele masa atambola na soni te lokwa mama na mukolo mama na encourager moi na ndenga fingimbe ndenga lobaka belle ka kuna na langa ngote mama rapporte bisanga bi mais bini bokanga mika kai ne mo na tita lobaki ke belle vie na beto mbata me na kati wana loba makambo ebele na saka na tisuka makambo ya tanga lekasi na loba no nanu moi so prince lomba zane na ndaku Sabrina yo kokana moi c'est prince te okokana moi c'est prince te moi c'est prince bazwa ete bababola ete ça na ba non loba na yo non loba no mama na zo benga ya prince imbécile ya prince imbécile te ya prince comment film a tira ye na kati ya tourna oh ya mukoma kote ya ko comment film a tira prince lomba prince lomba pesa makamba fula ya pesa mbongo très bien mais yebo yaka na ko ya loyer yebo boza mama lopango la kisa biso ka ya loyer na yo oh mais makambo nga na comprendre ngote mama mukolo boy ndeti yo mama mukolo boy obi ko ni gérer yo te mi gérer comme maman mais alors charger bino paiement trop hein na ba en tout cas je sali Yamsi Yamba passant ati Yamsi Yamba na carte en tout cas Rose la jamais moi si Yamsi tout ça Yamsi bala zela alors kana ki makango zela bano to vanta ma to vanti fâché kalombo to vanti Yamsi Yamba mobile bopona na ça chouette yo mo singa na mobali ngana ça chouette yo yo pa mobali otala ma Yambe boy otala Ernest to vanti Ernest Tumba mobali nani ya linga wanga nango ya loba ye MMC ta yebi neni MMC do futela kuna bien alobi na mission wana na yebi ete na répondre pour na fula na ke van nini na pesa mbongo na ke futela na ndako place futela kakuna ayebi ndenge nini OK au moins que journaliste abimisi est trop primaire terre à terre abimi zomba moko de jamais vu mama wana yo lobe oyebi mutu te na yebi ete na yebi groupe asala te mbombo abimisa bana ebele me mutu lokwa ye wana azwa te na théâtre oyebi endeni yo mutu bosolola na ye te oyebi Yamsi Yambe ndenge nini oyebi ndenge nini ke Yamsi Yambe afutelaka na futela na lemba kuna kota alobi soki chungumuka soki nini na yebi te bakota ngo te ya tofandi boye nga na lobi na yebi ya prince te après na ekolobake na yebi prince wana na yebi ndako na banda na suka mboka to salinga na ye très bien
ngane to bano si ya yebi yambe te na yams bano sandeni ya yebi yambe te abi ndenge nini ke yambe afu abano vanda kuna ya yebi yambe te ma yebi pale ayebi pale yambe ndeni apesa pena ba précision hein bimisala longo bimisala mama soni oyo omike bayambe wana so bayaki bana moko mabembe batuta baleka vano kima ameka ete ayavunga boye bayambe batala babiyo te sote sote wali dusu mais anga momi bo anokima pona akozwa ete soki eza baline yambe te yamba aliaka bakoko te akolia koko tete te ye osala comparaison alobi tozwaka micheline na bayamba otokufa molimo ya micheline epema na kimia tozwi micheline na totie foto ya micheline tozwi foto ya tete totie ta micheline bike yamba tokufa ya tata mwasi na omeka te amona jeune naoloba no komeka te micheline wana oyo tokufa oyo komeka te wana mwasi tata mwasi ye ntakoma eloka mama yamsi responsable ayambe ye alobi ke yamba tia foto ya mama na ye mosabisa foto ya mama na ye bwanaka ngolo bavandisi ye na pembeni ka wana aza na valeur ya mama ya bayambisi yambe te ata valeur ya mwasi ayambe aza na ye te kitoko nini ye aza nango wana kingo esembwami eloko immeuble ya sozacom bangi bakata na gilete siko batoma tala mama silama na oloba na yo meka kolu kiwana kingo mwambe wapi tobenga ba 7e baga ba kingo mwambe tobenga ye kingo mwambe ye mona mama soni responsable ya mama aza kopuye mwana na ya tebe abike mwana osenga Davina akosenga pardon te ebongo Davina vana kita senga nani sila uka pardon akosenge pardon te Davina benga ke zoba za mazoba ya solo kolo nyonso basangela mwana oyo asali mabe baba na kobeta mwana na ye po soni eno ye moko mama mwana moko na za soni nde mwana ne baza bata soni très bien ozomona ti soni ye moko asali tala mpe soni aotanga mpe alobi ye natanga mibali ya kitoko akeka na mibali ne aotanga kaka mibali na ye abandi abi nani abandi abi tala nini oyo ta mibali ya kitoko nani fendi mobali kitoko yaya omo ndenge esalaka okoyoka moto nzoka fendi palia yo ta ye moto azomibimisa rais asali fendi asali kasabi fendi mobali na ye ti na rais mibali na ye moko alobi yango na émission na yoki yango te boko apiki mobali mpe ezala nango tovanda bisoka na pale moko tout ça yo finga yambe yo kokanga yambe mibali oyo bazwa ya sanitaire bakokai na yambe voilà Bianca sanga otomboki moto basala maboko abeli bien te suka kembaka boye aloka moto basala maboko babeli bien te mobali akemba makasi bongo yobimaka pd avec galaxie pd azona akata na baforme nyonso tala silama na oloba no ya te obinga ta naza boye kitana okanda na bien bongo Zuma paleki na TV en tout cas il faut quand même le dire naloba toujours ceux qui parti moko ya corps touché en tout cas corps mon meza ko bela asangisi famille bote mobimba bibo za mbesi bo comprendre mabolo baté na télévision tant beaucoup misaka Davina ana mapangu bino mobiki ana carnet de loyer za pour na bat oyo baba locataire je ne sais pas est-ce que ça les gens ça comprend maman lobi ou pas est-ce que c'est vrai Davina aujourd'hui qu'on confirme que Davina za mapangu za na jeep tout ça parce que bobe mbesi bo comprendre ko bana mama kino tina suka mwana tsuka zalio mwana tsuka famille bota est-ce que Zuma maele Zuma za maele tablo kolo est-ce que Zuma maele Zuma na okelo souci Zuma na okelo mawa na longo no Bellevue na che Bellevue na makambo na zongi sana Zuma
Vanta mwasi no vanta Davina mwasi nani? Zuma ta mwasi no ta Davina mwasi nani? Wana mwasi aloka joa kiker. Zuma amukusa. Zuma mwasi na aloka joa kiker. Zuma yo moko nanu oyebi kozwa soin bana te. Ozolesa bana no fufu elala na dendon. Ozolesa bana poso. Mwana azokoka kolia ata leka ye te. Okosombela mwana ata fanta te. Ozopréféré mwana préféré alalisa fufu elala. Olobi na ntango kosombela mwana poso. Ebe na santé. Na aja mwana mokia na ekopesa mwana kibeka to eza kopesa mwana santé. Mona wana ya po besa mwana kibeka to pesa mwana santé. Obike Zuma mayele te Zuma azoba. Est-ce que Davina tia yaki est-ce que Davina yaki na cahier de loyer? Ai nani? Ai na cahier de loyer te. Davina yaki na facture. Facture à SNEL. Davina yaki na facture elle sera propriétaire ya lopango. Très bien. Tale sika mutu munene azo comprendre te. Et tu as une confusion. Comment on carnet de loyer na facture des choses différentes? Et ça des choses différentes. Cahier de loyer yango ya prince ayaki nango. Ozomona. Yango de cahier de loyer ya prince ayaki nango. Alakisi bango. Na futa ndako. Ayaki nango. Wana cahier de loyer ya prince. Mais Davina, elle a mené sa facture. Elle a amené sa facture. Oui. Ozomona, aina facture. Bango bayaki na nini? Très bien. Bango bayaki na nini? Alors il peut sur le pan mo boy sous ça moi de ma mettre le belango moi si man pan moi le ngete kama pour ba si nga za ba commissionnaire ba nga ba so ba le pan na citas. Nga ba le pan sous so le pan no. Oh, nga na za ba commissionnaire ba nga ba so ba le pan na citas. Viens na ngam do sa makambo wana. Expliquer na ba. Luponga ba vie silas ya citas ba oteka. Nga na suks nango. Luponga na bango ya citas ba oteka ngo. Viens na nga commissionnaire. Abila ba petit place balance to sa luponga wana eza afia nga sa la théâtre ta kutu kombo na ebo nga bia apa mutu bo Yo fois là. Nga zo ke formation na suks. Madame Google. Ya. Ozomona, siko mutu lokola Zuma ko vanda finga Belleville. Zuma mama bota yo, mama na yo wana, mama na yo Zuma. O vanda na maya kalamu. Akokanya Belleville. Mama na yo soni wana alala mai so mbule zo beta batu fuma lukandeni kwa ko tombola ye. Opération péché mama na Zuma na sa maya kalamu. Maman no place alalaka na kokana place Belleville alalaka ya tete solo babatu balalaka place à salité nga na kota na ndako na chambre bana na yolo awa chambre la jeune fille ko sa salité bongo bilamba li ko ambeta ni o bilamba na bakiti ko ambeta na salon tina na mbeta ya tabati ko bafinga batu na ignorance te to kota na banda ko toyebi na meme na ndako ya msiyambe ata na ndako ya msiyambe na aja yamsiyambe ata na ndako yamsafute la première porte fikine et deuxième porte ya fikine. Deuxième porte à fikine hein. Et bah OK visiteuse. Ota ndako mwana mobali oyo finga vilain. Aleki mibali no nyos na batata bana na yo aleki bango. Pièce contre pièce. Oh. Aleki na batata bana basumbisa bana wana aleki bango. Pour finir avec vous, en tout cas, on signale que la télévision c'est le temps bien sûr. Le lot, on a mis Barcelone Ado Kemba na silte ba mafinga ba critique parce que après ça il conseille pas. Afinga Belleville azui. Biso côté là ye. Biso famille bota ba finga ka tour biso biso côté là ka to sala ka intervention. To côté là ka to défendre ka ye. Mais ya na te ba finga Belleville akosimi ba conséquences ba silte na nyonso kwana. Ayo ka moto. Ya finga Belleville na makamba dati. Batu ba traiter maman Olive ndenge nyonso ba finga maman Olive ya te. Mais t'as né Barcelone a fini à Belleville, t'as né lobaka na Belleville. Mais biso to défendaka ye na makamune bimakawa. Azobenga batadi ngala pa na fiki nga témoin. Tanta bo défendre nga bolo na sorti à passeport rouge na zaka nango. Non souffrir. Ako sibi conséquence à ma finga.
Il faut qu'un moto. Merci beaucoup. Bianca Zang, en tout cas. Merci beaucoup. Tu es retenir Zuma. Maman na yo azana suka mboka. Aza mwana maya kalamu kote bakota na ndako eteko. Ezo ba te porte to fenêtre. Là si maman na zolala. Yo jeune garçon mobimba okotamba na valise. Otamba na sac à dos na mtongo place pongi écoute lo na baro lali. Muto yo lingo finga prince Luemba ako bombo na ndaku. Afutela ndako yo ko futela te bana lo timo kile ko sila. Posa 2 personnes, 3 personnes différentes na yam siambe wana. Zuma. 3 personnes différentes. Et ça, mon beauté. On va chuter. C'est un beau théâtre. Un beau théâtre. Un beau théâtre. De l'autre très fâché, mais. Un beau théâtre. Peut-être la maman chérie nous t'a consolé mon dame pour quitter ta maison. N'a pas si la maman chérie à moi c'est une beauté. Et si les. Maman José Lousadis. Ça la maman belle. En tout cas, maman est belle dans la maman chérie à moi aussi, maman José Lousadis, maman Niba Super, maman Ningoya, Mputu, et maman Ewin, maman Mamita Dina, la grande H, maman Sakina. Un grand merci à Papa Godard et Diko, Papa Alengui, merci à Dongo Lessa, Nzamba Versus, Odette Lessa, Maman Leslie. Un grand merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema Papi, Irène Kialuta, Motema Richard, Nadi Kialuta, Juteli Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, Agent César Moko, Adage Lubanga de Turquie, Paris, Turquie, Luanda, et pas Iwapi, Roseming, Yazakuna. Vraiment, merci Naya Prince, merci na Dipiner, merci na Bakbande Koto, Tozana Bango, vraiment. Naebi wana vraiment mutunanga j'ai ma ibele honneur de cœur avec toi donc mes condoléances vraiment à kufa za papa na biso to ya kotala yo à toute ta famille bota oh il faut qu'il. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga d'avoir disponibilisé tout votre temps pour venir nous honorer sur ces très beaux plateaux. Ça en est fini pour cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. C'était l'art de votre humble serviteur américain à la merveille de la presse congolaise. Merci également à Exode Mikel qui était là derrière la caméra. Merci à l'assistance de notre coach Prince Luamba. Un grand merci aussi à Aris Sapou. Un grand merci à Deo. Un grand merci à Dipine. Un grand merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Je dirais aussi un grand merci à Jonathan Moma, grand lion surtout. Big et sincère condoléances à toute la famille de Gemma Ibele, gros bébé de la presse, ma patronne. Et surtout un grand merci aussi à Louange Cassidon Jazzy. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement, commenter, partager pour bien propulser cette chaîne, également cette émission. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Au revoir.